Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Kinshasa, Brazzaville. Big up. Mbote, bonjour. Toye. Boalwood TV. Katazoba, la chronique Intello. Eagle Woman, la présentatrice. Échangeate, moi aussi à Vision Mbanga, état d'esprit. Toujours devant le microphone. Fidèle au poste, toujours présente. Et Zalakaye, et Kozalaka Kakaye. L'esprit est bien. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Arrêtez. Voilà, nous voici de retour. Papa, maman, Toben, dans la topousa na benga noko, yaya, maman, leki, tata, moi, si, cousin, cousine, loba, Katazoba, la chronique, Intello, et bandina, moi, si, oya, sala, rango, bien, Eagle Woman, izalaka, awa, balobi, mikolo, to, lala, te, pigen, toke, na banka, nde, baolinga, toke, nango, biso, pesi, banka, devoir, basa, la fali, mosusu. Il paraît bozana ba usine salaka ba fali. Logo la bosali ya liboso a komi rebelle. Selon Bino, bosa la fali mususu. Botia epe na marché. Et simba pendenge fali ya liboso e simbaki. Devoir te pesi banka yango wana. Tozo tali laga bango. Alors, esengo ya trop kokuta na lisusu lelo. Poto kabola susu mai tozali na yango. J'ai remarqué que le sujet Kofi Fali, ça continue de faire débat, ça continue de choquer, ça continue de faire parler. Yango monito zongi lisusu na même sujet, bosa et la biso ka Fali mususu. Biso pena awa na Boalwood TV, to sengi bidoka eloko moko, bosa et la biso kaka Fali mususu. Voilà, ce sujet continue de faire parler, alors je voulais qu'on revienne là-dessus. Pourquoi? Parce que je viens de tomber sur une vidéo de Papa Wemba, le Kuroyaka, azope sa conseil na Fali Ipupa. Et tout moni vidéo o eza na ebandeli wana, na intro. Tout moni vidéo wana. Ndenge Papa Wemba azope sa Fali conseil. Alors, Papa Wemba, écoute nive musée avec tout le respect et paix à ton âme. Otika biso, ozaki grand prêtre, osalaki mamba minene na musique na biso. Toko wangana yote, et avec tout le respect que nous vous devons, en tout cas to pesa yo ango lelo pena, et tu ebi ke yo tika biso, mais l'artiste ne meurt pas, ba vidéo tika, yango biso siko to sola na ba vidéo yo tika, et to sola siko na vidéo yo tika ki. Alors, la première des choses, Papa Lobi, yeso ka ayebaki Fali pona Kofi, ayebaki na Fali na kibindate. Na sepelika apo alobi nga, alobi pena ye. Do wana eza ye. Abinga na ayebaki Fali pa Kofi na ayebaki na kibindate. Donc ça nous laisse la possibilité de dire que yo ayebaki ye pa Kofi, bato ba ayebaki Fali na kibinda bazalaki déjà. Ba ope ba ayebaki Fali na talent latent bazalaki. Donc wana siko ekomi likambo ya mutu na mutu. Place à yebeli mutu. Voilà. On ne peut pas nier que passage y a Fali et pas Kofi et monisa qui est dans grand public. En dehors y a Kibindankoi. En dehors y a talent latent. Passage à quartier latin et monisa qui est dans grand public et monisa qui est dans Mikilia Libanda et monisa qui est dans Mikilia Poto. On ne peut pas le nier. Wana tondimi yango. Mais cela ne veut pas dire que le col a Fali a l'eka qui est pas Kofi qui a koki koleka Kofi te. Nulle part et comment mandingwana. Viens musée Papa Wemba avec tout le respect que je vous dois. Cela ne veut pas dire que le col a Fali a l'eka et pas Kofi a koki koleka Kofi te. Place mon côté bomone komendingwana. Toyoka Batubaloba, l'élève a dépassé son maître. D'accord. Mais tout ce là comme on a tes places moko balobi que un élève ne peut pas dépasser son maître. Ou alors parce que biman orchestre ya mutu que koki koleka mutu anate. Wanande to monangote.
Alors, Papa Wemba lobi Fally Ipupa mata mutu te, akanisa te akokani na Koffi, il a encore du chemin. Il a encore du chemin. Nayebi te wana lobaki yango ezalaki na ane nini. Mais moi j'aimerais informer à Papa Wemba, depuis otika biso na 2016, Papa Fally Ipupa, en ce qui concerne du chemin, il en a fait. Et il en a fait du chemin, Papa Wemba. Depuis otika biso na 2016. Depuis otika biso na 2016, Papa, 8 ans passés, Fally Ipupa a fait du chemin. Fally Ipupa na sima na yo azwa disque d'or ya Snap. Fally Ipupa na sima na yo abeta You Arena. Fally Ipupa na sima na yo aza kobongisa Stade de France. Fally Ipupa na sima na yo auti kozwa premier disque d'or ya album Rumba, disque d'or export. Snap esaleli ye success story na ye. Fally Ipupa na sima na yo ayembi na ba internationaux ebele. Donc, voilà. Nayebi te Papa Wemba vidéo oyo asalaki yango na époque nini. Tango azoloba que Koffi Olomide, ça fait plus de 20 ans que aza na scène, Fally a encore du chemin. Oui, il a encore du chemin, mais depuis otika biso, il en a fait du chemin et il a fait beaucoup déjà. D'accord. De 2006 à 2024, 19 ans, jour pour jour, il est toujours à la tête. Yaba hit, yaba classement na musique na biso. Depuis otika biso papa, nazo peso basangwa, Fally Ipupa a lokoti ba trophée, soko tali vitrine ya Fally et tondi na ba trophée ya goloba kutu ezate. Alors, à l'allure où vont les choses, Fally Ipupa a 19 ans de carrière ou presque 20 ans. D'accord? Azana 7 albums, c'est-à-dire 7 albums. La carrière n'a déjà 19 ans ou 20 ans de carrière. 7 albums, beaucoup de singles, beaucoup de chansons à succès, beaucoup de tubes. Azana ba couverture, ya ba magazine ebele. Donc, conseil na yo, j'espère que Fally ayoka kiango parce que Tilelo nano manka Koffi respecté. Tilelo nano pia loba teke na leki Koffi. Mais biso moko tozo mona déjà ndenge makambo ezokendela. C'est fort possible que l'élève a dépassé son maître. Et wana siku eza rapport na salelio depuis otika biso papa. De 2016 à 2024, 8 ans jour pour jour, Fally Ipupa continuer à combattre ba record. Donc tozo banga d'ici là, tozo banga d'ici là, awa, toya oyoka ka o, aleki venaï. Déjà na ba trophée, na palmarès, aoke nango déjà moi likolo. Et tikalika ba nombre d'albums, na ba nombre de chansons à succès sur le plan international. Parce que Koffi a sala 19 albums local. Album est vanda Koffi international ezalaka loi. Wana togo wanga nangote loi nde bimisa Koffi à l'international. La plupart des albums Koffi a sala comme bandoza nango pe na mangala et bandoza nango kaka na congolais. Koffi a yeko bima libanda en termes de musique. Kaka na ba neo yutanga komi koyemba na mo ba français. Tango akoti si mo ba si tango akoti mo ba mélange wana ya libanda ba featuring na ba Nayan Kabel nde yeko bimisa siko Koffi pena libanda bien. Mais soko aussi ba époque ya ba ngobila, époque ba diva ba kuku, en tout cas les gars mo pa wazaki nanu ka local. Époque wana pena zaki local, c'est à vérifier. C'est à vérifier makam tozoloba. Parce que Koffi, début à carrière nae, azaki international te. Il y a des albums où il commis ça Koffi international, où il cotise sur la scène internationale. Alors que Fally, début à Fally, mbala moko à côté déjà sur la scène internationale.
différence na bango mibale yango wana. Parce que tant Kofi azobeta bangobila, tant Kofi azobeta ba album yango nini poka bakiki e wing banini, en tout cas na ndimi na ngate que epoke wana libanda pena eyebaki Kofi mingi ndenge yebi Kofi tango aye kobeta ba loi, tango akomi kokende ba Abidjan banini. Donc voilà, la plupart des artistes na biso babandaka carrière début ezaka local, après il y a toujours un album où eko fungola ye sur le plan international. Fally abanda mbala moko premier album mbala moko sur le plan international, yango peut-être pesa ye pe envol oyo azwi lelo. Alors Papa Wemba alobi que Fally à se prendre la tête, il a encore du chemin à faire. Oui, il a encore du chemin à faire, mais il en a déjà beaucoup fait. Et il en a déjà fait du chemin. Na parcours na yeka ndenge bandana ndenge makambo nyonso asali. En tout cas, il en a fait du chemin. Et s'il était, mais c'est asali déjà chemin. Parce que lelo Fally a côté ka carrière na ye et a déjà costaud. Tu vois? A déjà costaud. Oye belé basala te na musique na biso depuis ebanda. Fally Ipupa étant le bon élève de son maître, mwana oya kaye kolaka pena malamu na etelo. Papa Wemba lobi, Fally a vu comment Koffi Olomide travaillait. Yango na yepe azo travailler boy. Mais bien sûr, il a travaillé avec Koffi. Bien sûr qu'il a vu comment Koffi travaillait. Raison pour laquelle il est fort possible que Lelo a dépassé son maître Koffi Olomide. Parce qu'il a vu comment lui travaillait. Et lui sait quoi ajouter, quoi rajouter, quoi enlever, quoi mélanger pour que Pesake a surpassé son maître. Donc, il n'y a rien de spécial na makambo iza na kati ya vidéo wana. Oh, Fally ayebi na yango déjà, qui doit du respect à Koffi et ce qu'il a toujours fait. Fally akotikalaka jamais kosalela Koffi premier soin. Ndenge Ferry asalela Wera. Ndenge Ferry asalela Koffi, ndenge Ferry asalela Wera vie jaloux. Fally akotikalaka kosalela ngote Koffi. Donc Ferry asalela Wera vie jaloux, asalela Koffi premier soin. Mais Fally akotikala kosalela ni Koffi ni que ce soit makambwana. Ezana eloko moko phénomène moko babenga ango conflit de génération. Boyeba ke na ba domaine nyonso conflit de génération ezalaka kaka. Ba vieux o basala kala na ba petit o bazo régner lelo. Ça dit ba vieux o ba régner kala na ba petit o bazo régner lelo. Conflit de génération ezalaka toujours. Et puis moi jalousie moko ya ba génération ezalaka toujours. Musicien nyonso oyo arenia kala soka tali oyo azo renie lelo. Moi jalousie moko moke ezalaka surtout soki oyo azo renie lelo aza na ba avantage mingi oyo na époque na bango ezalaka te. So oza motema makasi te otombe na piège ya jalousie. Nayebi te so botalaki sortie médiatique ya Vieux Redi ya Misi et pas Frank Stemai. Tosalela yango émission mokolo ezoya. Vieux Redi ya Misi azobeta masolo ya ba tube, ya ba chef d'œuvre. Au senti pena au cours de cette émission que Vieux oyo ana jalousie ya génération. C'est-à-dire ndenge Fally azo renier lelo, na ndenge bango ba reniaka kala. Au senti que moi jalousie moko boye botami. Eloko wana ezalaka. Tokoki kowanga na yango te. Moi jalousie wana ya ba génération. D'accord. De ba vieux basila succès, na ba petit o bana succès, et bazalaka na moi bakobaka na moi langage moko boyeke. Ah biso na époque na biso. Tango tozalaka, biso tozala baboye, mais baboye yango bozaka kosala. So otali pe o azosala lelo, awasala pe makambo ya minene. Mais au moins bakumisaka époque bango bazaka kosala. Neti émission wana ya Redi ya Misi. So olandi azokumisaka époque akala ba Papa Wemba akumisa ba époque bango basalaka wana. Alors que so to ebito comparer.
Tu vois, to comparer ba époque wana o bango bazalaka na ba succès, époque ba redi ba papa bazalaka na ba succès na ba stinolas de la chorale. So to bito comparer époque wana na époque oyo, o remarquer que époque oyo ba avantage eza ebele. Ba avantage na époque oyo eza différent. Bilengi ya époque oyo eza différent na époque ya kala. Mais au moins na ba vieux ba no kumisaka époque na bango ya kala. Parce que batikalaka na nostalgie ya air bango bazalaki na succès, ba mona ngo ezalaki danger. Ezalaki danger na air wana. Mais air pe ba fali bazo reni na ba inosbi. Et ape na danger nango pe na air oyo. Parce que époque ba nomination ekomi na ba biti. Oza na Congo mais na Amérique ba nominé yo. Époque wana to ebiti so ba ouverture ya bongo ezalaka. Lelo to komi na ba système ba streaming. Ba disque d'or ekomi otekama na ba snap. Air wana to ebiti so ba disque d'or ezalaka kopesama na moyen nini. Tu vois un peu. Donc, le monde est ainsi fait. Chaque fois tozo avancer, évolution ezoya. Chaque fois que toza ko avancer na mukili, évolution ezoya sur le plan technologie, évolution ezoya na makambo ebele. Et vous ne pouvez pas être là, beaucoup misela bisoka époque ya kala o bino bozaka danger, boni époque ya lelo, alors que tout le monde sait que makambo ya kala ezala mingi ka kitoko te, ki lelo ezala ka elengi. La preuve, bobi misaba photo na bino ya kala, na o ya lelo, bo sepela na o ya lelo. Lobby petang bokanga ba photo mususu, bo mona ya lelo mabe, bo sepela na o ya lobby. Donc évolution ezala ka ndingwana. Ba système ezalaka kala na ba système ekomi lelo sur le plan technologie, vous verrez que ya lelo bo sepela nango par rapport ya ndenge ezalaka kala. D'accord, ki kala ezalaka mabe ki sika ezalaka kitoko. Mais tu verras dans la bouche des vieux au basala succès kala, bando kumisaka époque na bango. On vous comprend parce que ezalaki époque na bino ezalaki danger na époque wana. Mais comprenez que bao bazo régner pe na époque et a pe na sentiment nango. Langage wana na yoka yango pe lisusu pas vie na biso moko ya théâtre. Vie na biso moko pe ya théâtre azaka na langage wana ki ba petit ba bebisi boulot. Époque biso zalaka kosala comédie. Alors que tu ebi ke ba comédie ya kala ba souffra trop. Tala ba comédie ya lelo. Mwana obibaka lelo a régner akomosa ba pub, akomosa ba spectacle na ba poto, afungoli ba chaîne na ye, akomozo l'art na ye. Alors que na kala ba comédie belé ba kufa pauvre. Mais au moins bango bazo kumisaka tango biso to sa théâtre kala ezaki danger. Ça dit que moi jalousie moko ya génération ezalaka kaka. Donc on peut retrouver cette forme de jalousie côté ba comédien ya kala na ba musicien ya kala. Évolution oyo ba jeune artiste bazo connaître lelo eza beaucoup plus avantageux que ndenge makambo ezalaka kala. Talaka période ba comédien bazaki po baleka na TV, il faut bafutaka TV, bafutaka mbongo na chaîne po baleka. Lelo balongo na boumbu wana ba comédien belé bakoma mutamtu na chaîne na ye si la bisalo ye wana zo régner akoma mams indépendamment au dépendre na mututé akomaka mams boy chaîne na ye makam na ye. Donc lelo ba ouverture eza belé que na époque ya kala. So tali ba vie na biso mingi ya théâtre na kala ba kufa pauvre. Lelo ba jeune ba komi ko bala kutu très tôt. Ba komi ko se retrouver très tôt, ba komi ko somba mapango bazo tonga. On sent qu'il y a une évolution. Mais au moins ba vie ya kala ba tikalaka na langage ya comédie baby. Biso tango tozo sala théâtre, bazo kumisa ka époque na bango. Donc quoi de plus normal ba papa wemba, ba redi ya misi, ba kofi, ba kumisa ka époque na bango. Alors que biso neso tozo mona ki kala na lelo ki lelo eza moins lengi trop. Lelo ekoma pena batindelo jet privé, ok, au presté, oye, na kala ezalaka te. Ata kotozalaka bana mike meto yebi ke ezalaka te. Batindeli musicien jet privé et kozwaye ake abeti concert aye. Biloko wana kala ezalaka te. Na kala toyebaka soki jouer pa Mobutu, Mobutu alobi pesa bango biloko misato, ba pesi bino biloko misato. Pesa bango biloko mibali, ba pesi bino biloko mibali. Ba avantage ezalaki ka yango wana. Mais lelo ekoma boye. Tu vois un peu. Donc, langage wana ya batu barenia kala ekozalaka na faveur na bango ke ba petit lelo biso boye boye, biso boye boye. Yango ozomona succès a fali ya lelo. Ezo so ba vie mingi barenia kala. Pourquoi? Parce que
tokeka à côté ya technologie na ba avantage ou na kalezalaka te lelo comment. Alors on n'aura pas le temps de tout citer ici, mais bino moko nde bolanda biso boyebi que sur le plan technologie na musique na biso makambo ebele ebongi lelo ou na kala pe ezalaka moi genre. D'accord, makambo ebele lelo ekomi moi bien. Bon tolobi te que tout est parfait. Ya na makambo mosusu pe bebi ou na kala banda kosala bien, mais mingi lelo ekomi moi mieux que ndenge ezalaka kala. Lelo ekomi moi bien que ndenge makambo mosusu ezalaka kala. Sikoyo ba avantage wana nyonso ya kilelo ba musiciens o ba bénéficier nango eza ba o bazo régner pe na kilelo, entre autres ba Fally, ba Inos B et ainsi de suite. Yango mona moi jalousie wana ezalaka toujours conflit de génération na moi jalousie wana ya ki ya biso tango tozo régner tozalaka danger lelo soki ndenge nini bato akala ba olinga toujours ba diaboliser ki lelo, bato akilelo pe ba olinga toujours ba diaboliser ki kala. D'accord. Alors ba preuve kande kata makambo ba musicien belé ba kufa pauvre mais tala ba musicien leonde ba otonga mwana lokwa bina filé ade ana combien de mapangu bina filé rao mwana lokwa Inos B petit ana combien de car ana combien de mapangu ona kala ezalaka te ba vie belé ba kufa pauvre papa yemba ye moko atika ka lupangu moko à ce que je sache, mais ba vie ona ba yebiso ka ke ki kala ne makambu biso n'époque na biso tango tozo régner ezalaki danger. D'accord, eza lokola moto azokumisa époque batangaka na ba ardoise na époque baotanga na ba tablette électrique. Toboyi te nyonso eza enseignement, mais elengi ya kilelo époque ya ardoise na époque ya tablette nayebi te so toko comparer yango na niveau ya bilengi na niveau ya rapidité, tu vois, parce que tablette yana ba option mingi. Ardoise ezalika osimbi crée au comme ardoise. Tu vois, déjà le quoi beaucoup comparer époque ya ardoise na époque ya ba tablette ata binomoko. Tu vois un peu. Alors, parlant na lina lobanini, papa wemba yebisi Fally amatsa mapekate akanisa te ka kokani na Koffi, il a encore du chemin à faire. Toboite, il a du chemin. Mais surtout kangisi déjà biloko Fally a sali depuis 2006, tina 2024, 19 ans de carrière, 7 albums et plusieurs singles. Tala, carrière au Fally a sali kara ya 19 ans oyo. Koffi a sali plus de 20 ans, donc papa yemba na vidéo parce que Koffi a plus de 20 ans sur terrain. N'habite plus de 20 ans et qualifié ka nombre album de qualifié ka grandeur et artiste nan limité. Parce que Michael Jackson a kufa son a 3 albums, mais il reste le roi de pop, États-Unis Mobimba. Donc côté on a déjà un faux débat. Alors, je voulais dire, carrière au Fally a sali depuis 2006-2024, avec 7 albums et beaucoup de singles. Na ba trophée, ba mérite, ba titre nyonso o azui. Kaka carrière wana ndenge eza, et koki pe koleka carrière à Koffi, où il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Napesa bino exemple ça itango alekaka na plateau ya Gloria Olangi apesaka exemple ya Fally na Ferry atiaka babido ya mai alakisi bino ba exemple ngasi ko na opesa bino exemple na nga na ba bouteille ya alcool apo tosala ba video tende na sali video bomona ya lokola omoni mulangi ya Moprima mulangi mobimba ya boisson mosusu bakotiango na mulangi ya 1 litre. Mais quantité d'alcool, ezaka ata musu 1% d'alcool. Boisson musu bako tiango na mwa mulangi moko boye ya mukuse le wa mulangi ya parfum muki. Mais tout l'alcool nango eza makasi koleka boisson o eza na mulangi ya 1 litre. N'habite soto comprendre. Alors, muto ya meli mulangi mobimba ya 1 litre ya masanga na 1% d'alcool. Aolangwa te. Oya azuka mulangi wana ya mukeka ya lotoko oya suna 50% ya alcool de bouchoka obamba mina sekwiti de le quoi carrière ya Fally na ya Koffi aussi petit qu'il soit moins d'années na moins d'albums et koye kozala munene makasi koleka moto asali ba année ebele c'est fort possible parce que la monde la vidéo a fait beaucoup attangi ba nombre Koffi a plus de 20 ans de carrière, ce qui 21 albums. Tout ça c'est bien,
tondimi aza légende aza le grand mopao mais Fally carrière na ye eke mwa mbango mingi donc so tolobi totya carrière ya Kofi na carrière ya Fally lokola masanga Kofi tokopia lokola molangi ya moprima na 1% ya alcool Fally tokopesa lokola mwa molangi moko mokuse ka awa lokola molangi ya parfum mais 50% ya alcool vous comprenez donc monene nyonso ya molangi ya moprima wana ya nango pamba azaka na 1% ya alcool bato bamela masanga bayebi eloko na oloba donc boisson mosusu omona ta molangi monene mais 1% ka ya alcool mais boisson mosusu omona molangi moke o minimiser yango metala to ya alcool 50% deux bouchons ka olali kao donc carrière ya Fally ekoza lokola bouteille ya mokie ya masanga oyo eza na 50% ya alcool eza mokie mais eza costaud carrière mosusu ekoza monene molai mais ya nango costaud te tu vois un peu c'est dans ce sens là que tozoloba que c'est fort possible que l'élève dépasse son maître ata peka ye moko papa wemba le cours ndenge azoloba wana carrière Fally ekoleka pe ye système ka ya milangi ya masanga to ya alcool nde ezo compter forme na molangi na monene litrage ekonta te pourcentage ya alcool nde vous comprenez na molangi ya masanga litrage ekontaka te pourcentage ya alcool okomona na molangi ya 1 litre 1% ya alcool molangi moko boye ya demi soki virgule litre mais 50% ya alcool petit mais costaud lokola XXL donc carrière Fally aloba XXL petit mais costaud monaka mwa molangi moko boye moke memela énergie obanda osala mosala banda ntongo ti butu olemba te donc tu vois un peu alors nga kutu mpona Fally na besoin te asala 20 albums 1000 albums to 1000 chansons to asala 20 ans 30 ans ya carrière il a une carrière peut-être mokie mais ça costaud ba réalisation asali eze belé d'accord eze belé eloba nango ambasi bourgeois banda wendo ti bébé chanda akenda nango mwa genre mais moso to revoir ango bien tokopesa ambasi raison moko so tokenda nango na système ya milangi ya masanga litrage ekontaka te pourcentage ya alcool nde donc voilà ndengai kana réagir par rapport à vidéo ya papa wemba pona moni ba détracteur ya Fally ba diembeli vidéo wana ba mona ngo dega ndene so boya to défendre mutu elala rande koto vidéo tout boya nango to défendre kaka koto nde makamo kata zoba la chronique intelo mona mosi ya cerveau mbanga état d'esprit boleka wapi ndenge tu boya to répliquer kaka bino bosalela biso kaka nde Fally mosusu loka bwana ba usine esala Fally to ndemi bosala kaka Fally mosusu na 2025 tosuki na biso awa piolo pio pio arrêtez